Shalom, peuple de Dieu, shalom, bonjour, bonsoir. Et qu'au dépendre na herbe Olandanga, on a vraiment Esa Sœur Marie-Grâce, Bosoba télé na bino, ba téléphone na bino, Sœur Marie-Grâce. Botelanga bande nyonso Olandanga, botelanga ba maman nyonso ba papa. Na yesu na message moko amukie na émission na biso to solo la Bible, le eza dimanche, bon dimanche. Bandeko nyonso esika bozwami bao bakende église nzambe apambola bino bao mpe baza na ndako bazobondela na ndako mpona baraison wana mpe kuna tika vraiment nzambe ayanola libondeli na bino mpe akutana na bino na nkombo na yesu masiya nazali pamboli bao baza na baproblème wana mpe kuna tika nzambe azala solution ya baproblème na bino bao bazolela tika nzambe amema koseka amema alongola kolela abongola malédiction na bénédiction mawa mpe na esengo lolenge tolobaki émission Tosolo la Bible, émission Tosolo la Bible, ils a présenté par Sœur Marie-Grâce, to prometa kibino dans le futur, toko yambela bino, basala nzambe nde ka nzambe olinga pona otuna bango question. Mais lelo na ena thème moko tosolo la, tozo solo la, thème wana ezali nzambe aza magicien te. Bato misusu baotunanga ndeni olobi nzambe aza magicien te. Yes, parce que biso bana nzambe tokazaka ndeti ke non nzambe aza lokwa face travail asalela biso lokwa magicien moko boye mais nzambe aza magicien te na après-midi na lelo vraiment naye kokourager moto mo mpe naye kobala moto moko boye pourquoi la nzambe aza magicien te soki tomoni nzambe la akendaki kokuta na Moïse Moïse la alobaki na ye totangi version na toyebi ya version na bandeko mosusu o boyebi te eza malamu kotanga Bible koyekola eza malamu na version na le nzambe yo tuna na Moïse la abanda koloba ne anakoba na peuple wana nini baondimanga nini eza neti elembo nini fola memela bango nzambe ayebisaki atunaki Moïse oza na nini na maboko Moïse azalaki na baton na nzete aye na nzete na maboko abaki naza na nzete na maboko ok bwaka nzete wana nzambe asalaki miracle à travers nzete oyo Moïse asalaki nango abwakaki ekomaki nyoka abisimba ngo su na coin na suka nango donc simbi nyoka na suka nyoka alelaka asimbaki nzete ezongi normal alobi na yesusu na liboko ne koti ya liboko na kati ya manto na yo akotisila abimisi ezalaki lokola neige bible lobi lèpre abizongisa azongisi donc Moïse azalaki na quelque chose au fallait nzambe asala na kati quelque chose wana azalaki maboko pamba te. Deuxième point na lakisa biso mwasi veuve oyo Elia kendaki epai na ye veuve oyo ya Sarepta wa Eva komobeleka makasi veuve wana Moïse nani Elia kendaki epai na ye l'air Elia akei veuve nazalika na farine na ye mukie na huile na ye balia na mwana na ye après toyebi te ndenge ngai sukela bango abaki baokufa mais Elila ye ayebisi veuve wana pesa nga na onalia donc pesa na nzambe nalia na mela po nzambe mtatindaki Eli ekuna moi ça na déclaré mon Seigneur o kana zala ngo yango soki na le na meli soki tolie oyo ya suka nga na mwana nga tokufa Eli abiselela nga na ngana lia Eli atali na mwana te atali na no ye anda ko présenter mbala nzambe parce que nzambe mtatindaki pa mwasi wana Eli allié moi ça na saleli Eli obéissance kotonto moni pour obéissance moi ça na allié asaleli Eli pardon asaleli Eli allié la allié bible laksi biso farine na huile ebanda kosila te ezaki te kazaki na oto esika ki vite farine na huile ebanda kosila te farine na huile ebanda ki vraiment ko multiplier tike ekosala ke no mbula ebeta pona bilanga ezongela kobota moi ça nazangaki ya kolia ya ko farine susu te je crois mwasi wana akomaki source ya bénédiction na quartier na ye na communauté na ye akomaki source ya bénédiction nde mpe nzambe olinga salo source ya bénédiction. Troisième point eza mwasi oyo ye bazalaki ka veuve oyo femme oyo ya na Élysée
Élisée ayo moi ça na ekoluka Élisée ayebisi Élisée maître bolimbisi vraiment makelele bolimbisi makelele na sima alobi maître tala mosali na yo oyo azalaki mosala nzambe akufi me bana na ye bazolinga bakende bayokanga bango bakoma basclave mpona banyonga papa na bango ele atunaki ye nasalelo nini pardon Élisée pardon mwasi azali mpe ka na wile ka moke na ndako ele ayebisi ekende kodefa bavase ebele tondisa defa bavoisin tondisa so okende na ndako ozwa huile wana otombolo ozosopa etondi kaka bongo mwasi wana asalaki ndenge mosala nzambe apesaki ye badirectif akosala ndenge alobaki na ye ete yo mona mwasi wana huile etondaki eliamine soki Élisée pardon soki etondi oteki ebongo futa banyongo mpona bana na yo mwasi wana atekaki yango bolimbisi mokie na otelema vraiment bolimbisi mwasi wana pe atekaki afutelaki bana na ye afutaki banyongo na ye bana ne bazalaki susu bakendaki susu na esclavagiste te bakende susu na esclave te donc nzambe asalaka na biso fozala na quelque chose fozala na eloko moko ata ya mokie ya ebele te parce que bible ezoba nzambe abiti osala un pas ye osala 1000 pas taka osenoka un pas me nzambe asala 1000 pas il faut tozala na eloko moko ata ya mokie quelque chose moko ya mokie ata un livre mpo nzambe amultiplie yango ekoma 1000 livres ata 2 livres mpo nzambe amultiplie yango ekoma 2000 livres mais lelo bana nzambe bavandi bakangi maboko bozela nini nzambe asala abongo te nzambe asalaka na oyo oza nango na maboko telema luka musala ngo te eza musala moko bato bakoki kolinga boye osala me yo osala na kati ya musala nzambe akomatisa yo oza na ide moko business banda ata ozo struggle ezokende esimba te emonana lokola keno te koabandone te continue lobala nzambe nga nasali pa Pour nzambe yo tuna oza na nini nga aza na nini aza na MG Star Boutique alors nzambe akosala na kati ya MG Star Boutique wana eza te ka yo vandi idée vandi na osala boye na osala na okoma nurse na ofungola restaurant na kolamba na kosala boye na ofungola magasin na okoma otangisa na okoma docteur na okoma teacher non soko oza na idée ata kolingo za ok na bando na koma youtuber mais nazala message moko boye oyo ekodifie peuple de Dieu nazala ona koma kolakisa kolamba eza lelo na bana ebele na poto to bayeba olamba te parce que ni bayeba kolamba te mais par rapport à mission mosusu ezosunga bana na biso bayeba olamba bayeba kosala bayeba koyekola okoti po otali babiso toza emo okoti otala parce que idée moto abi na koma youtuber ya koyekola kolamba na koma youtuber ya koyekola eloko moko boye oyo ko impacter bato eza kate oyo yana babuzo basalite wana tozomona par-ci par-là non eza eloko oyo ko impacter moto oyo ko muta ko bénéficier nango oyo ko changer vie ya moto nzambe aza magicien te nzambe asalaka na ba oyo baza na eloko mwa muke na maboko bible lobi sagesse à pauvre boyo côté oye na ba mayele na ebele ba sagesse na ebele eloko ya na poche te to yoka ote ba yoka ote ozoela maloba belé sa puissance ba yoka yote sa miracle et qui a un impact te ça surnaturel na nzambe et un impact te il faut oya na eloko moko boele bato ba otala po bato balanda yo yesu balandaki ye pona alesaki bato mapa bato alale bamoni mapa na bale na mbisi et multiplication bongo bayaki yomba koma ekolanda ye balandaki eka ateka ka David bongo azoteta te balandaki bamonaki ba miracle bato bazokufa bato bakufi bazosekwa ba maladie bazobika bao bazalaki banvoûté par-ci par-là ba démon bazotika banzoto bato Yesu balandaki ye bongo sagesse à pauvre bayoka yango te kolala mingi eza mpona ba pauvre
biso tozalaki bato ya kolala oyo bando olali pongi mais lelo okóma tolali 2 heures 5 heures 6 heures pardon bosana na okutu bayo kati openda pongi oyo baye bakati opongi nde balamusi okoma obunda nozonga na pongi eboyi ozoblige otelema okende kasi olingi kasi na balingo alingi. Il faut qu'on bosse dire, il faut qu'on travaille dire. Na muki ozanango, o bosse dire, o travaille dire. Nzambe nda koya li pamboli. Bako luko poza te kaka uvandi be bako luko pona loko oyo e loko nzamba te kat na oui mais o bosse dire po ekola ebima eyebana. Na yoki lisolo moko boye mutu mo abenga nga betena sola bi naki yana mutu moko be abengi amobali na ye bakutana bayebana awa mutu wana azalaka likolo mata ti carrière na ye esili age esili atikala jamais koluka mutu wana na mboka o mais na kati ya kini mpo niveau azomonaka bastati wana ye azotia do bato kaka likolo abi koto na oprofite abengisi ye abengisi ye ata nzambe abengi fozala fort spirituellement okoma makasi ozala forte kolekisa tante na kijalousie kolekisa tante na kotala ka moninga osala nini so otala ngo zwa mayele na ye kopie ye nzambe aza magicien te aotuna oza na nini mpo ya osala omona lokwa nzambe osala te nzambe osalaka mais oza na nini Moïse azalaki na baton azalaki na nzete oza na nini mwasi aveuve oyo azalaki na oyo eliaki kotrouve akendaki kolie epa na ye azalaki na mwa huile na farine na ye di oza na nini mwasi deuxième veuve oyo bana nde balinga bakende bakanga bango bakoma okende bakende na esclavagisme mwasi wana azalaki mona huile na mwa bidon huile na ndako yo oza na nini oza na nini po nzambe aya amultiplie yango oza na nini nzambe amultiplie oyo toza nango na maboko nzambe aza magicien te bamagicien basalaka asibi papier boye akomiso okekomi mbongo ya lokuta mpe eza nango eza na donc futur eza te eza na bénéfice te futur eza te na babiloko wana emema nulle part mais sikoyo ya nzambe ntango oza na quelque chose wana nzambe aye azomultiplie yango okende musika oza na nini yo momituna naza na nini na maboko lo oza nango soki oza na ide evandaka na mutu te soki oza na ide evandaka na mutu te ngai azali na baide yango natiango na papier nazalaki na ide na lota ndoto na okoma livre na bandi kokoma livre na nga ebozela livre wana ekobima année prochaine livre ya Sœur Marie Grâce eza ami vous connaissance ekobima année prochaine tozolobela bami bacamarades donc histoire bozela livre wana eza mambo ebele eza na kati wana eza inspiré par Saint-Esprit de Dieu ami vous connaissance ekobima année prochaine première livre na ngai ya Sœur Marie Grâce ebima année prochaine eleka te 2020 nazalaki nango na kanisi na tali gauche droite na bandi kokoma yo oza na nini ide oza nango tiango na papier banda osalela yango kolobaka te bato bakoma olembo oloba osala eloko te mettre yango en pratique nalingi nayekola munoko moko boye mbala moko siko baekole mosusu ezosala te zoom ezali na poto cours na olinga nasala eza cher bolukela nga professeur moko boye na Congo totanga par correspondance po baclasse open université ezalaka bongo po langue wana nalingi nakomisa yango na niveau mosusu nayebi yango na niveau oyo nalingeli te mais nakomisa yango na niveau nini alors zoom oyo eza application zoom ezopermettre biso tokomona na boye tootanga lokwa na classe donc naluki mbala moko nazeli te mbala moko bolukela nga na banda oza na nini oza na nini tovanda noka otalaka baida bato ovanda noka okosaka ovanda noka te nzambe otuna oza na nini oza nango mama to papa mwana bandango kotala age te bandango oyo nakomi mokolo oyo naza mwana mokie te bandango nzambe akoya
place au banda. Donc yango na kana ngana pesa bande komoko ngana bala mutumo lelo na après-midi na tongo na lelo ba tous on a tongo tous on a pourquoi tout après-midi nzambe apambola yo ozana nini ozana ngo kotala ko betela pe mututé tam sous vision oza munene ngo zo banga ko sala ngo le ozo banga osala ngo alors mutu nini mutu moko ko yanini ngo betele au fino elambo na lati bomo elambo yo eza MG Star Boutique. MG Star Boutique. MG Star Boutique eza marque ya bilamba mona mboka sala biso boke na page na ye bokende ko bokende na page na pardon na Instagram na ye MG Star Boutique officiel. Kuna nde boye baba biloko ebele kuna nde bomona nde na contacter ye boko contacter na 07 54 08 0 355 07 54 08 0 355 kuna bomona biloko ebele boke pe na Facebook page oeza MG Star Boutique page yango wana na Facebook na Instagram boke kuna ezaki ka ndoto mutu alotaki ndoto wana alota ndoto wana lotongo après 3 ans 4 ans habite ndoto na salango abandaki ko tatone na ndoto na ye azotatone na ndoto na ye ekende kande ekende te mais nzamba ofungola ba porte yo za na nini. Abonnez-vous, partagez massivement. Partagez penza, abonnez-vous massivement, partagez na et likez, commentez yebisango za na nini na Marie Grace Taylor TV. Nzambe aozanga te ko pambola yo. Partagez vidéo oyo ko bomba mpona yo monte ozana nini. Na encourager loko nyonso ozana ngo munene o ezali bandango banda yango na banda ki nazoki daot koma livre ça fait na oyeba tende nini na loti ndoto na koma livre na banda nini lela yeko banda na komi jumsu mwana ngabi mam oyebike boye oyebike boye bana koza pe na bana oba otanga pe koza bana ba yibi ko kota ba richesse na yo koma na ko komala ngaka na dépenser na ngate mutu musu yo dépenser ngana okazelet na ozo mbongo wapi na osala boye alors nzamba okuteke no nzambe so alobi mais yo banda kapana ngana banda na ngaka na koma lelo na yo kona keno mutu musu ko pabisha ngo mutu musu ko ngana ko komala ngana na ko sala ba erreur mais mutu musu ya ko corriger dans wow yo za na nini nzambe apambola mama moko la moko papa moko la moko mama oyo za na ngoko tala age na ote ndela atonga katala teke na tsana age na kufa asala kapuna bana na ba bénéficier oyo za na ngo banda bana na yo ba bénéficier na ngo ba koko na yo ba bénéficier na ngo okokoma pe histoire lokola Coca-Cola okokoma pe histoire lokola KFC okokoma pe histoire lokola McDo donc ozana nini nanzambe okeka liboso tika nzamba pambola bino vraiment message nanga na yeza mukuse na teso za mulai abonnez-vous massivement lelo eza dimanche nzambe apambola mama moko la moko o azaki kolela vidéo la ekota na ndako no ozo seka na kombo na Yesu Masia wazaki na mawa ozoze sengola kombo na Yesu makamone ezaki okanga matango mulai nzamba lola afongola lola pona yo ane oyo ekosila boyete nzambe apambola biso wana tokute mbala sima Sœur Marie Grace émission tosolola Bible ezoloba na biso nini Bible etalisa biso nini est-ce que nzambe aza magicien non nzamba magicien te nzambe pambolanga nzambe salelanga so salinga bona salelo oui nzamba osala mais banda bondela telema et nzambe aosala reste nzamba pambola bino bozela robe oyo ya MG Star Boutique. Vraiment tout son bana nzambe fashion for church MG Star Boutique et ça la fashion for church ko l'Alexandre na ko lata na kata église ko l'Alexandre na ko se présenter liboso na nzambe pe to ça la biloko oyo pe que non ba jogging biloko kando ngola telango classique problème ezate mais fashion for church base ya MG Star Boutique nzamba pambola bino merci na Marie-Laure Mwaka pour la publicité nzambe abaxela sous sagesse bisous bye ba maman bye ba papa.